Kombo ya Bichilux eza kombo ya mama ya botinga kombo na Bichilwaloa. Lokola tango nazalaka na mikili ya poto place natangi kelasi ya misu naza infirmière de formation ya misu na bo kasi on évite ça va prêt à porter aux osu mongo libanda mboka bien. Omoni bien que na chepe na caché na na kati zo caché bien yaya. Caché yango ana na kati. Ezate ko to longoni to cheka mbongo yango nde soki bato bafuti nazwi ndam naza na source mosusu te nayebi naza journaliste te nazali bureaucrate te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Bonjour, bonsoir, ça dépend de place où écoutez les bino, podcast. Oui, c'est bien mon votre humble présentatrice Prudence Ngembe, la petite aux yeux à la taille acceptable, autre m'a dit, original. Quand on a mentionné que la chaîne de référence, c'est ce podcast, et la chaîne de référence, où il y a toujours d'informations vraies, d'informations réelles. Et il y a ce podcast qui est bon, on a district qui a Funa, précisément dans la commune de Bandal. Et si on a télémi et ça vraiment terrasse ya Mama Bichilux. Donc on a vraiment un arrêt Bichilux. Bon on a un boulevard et na Kasavubu sur na Prince Kasavubu. Donc sur OK tout droit boyé. OK le roi ba Victoire, ozongi ba Kasavubu et tout consort. Et puis na sima mukongo na nga sur mati, ndozo ke ba ma campagne OK ba Kitambo. Toi vraiment na boulevard na Prince Kasavubu. Et arrêt on a télémi et ça arrêt au banobenga arrêt Bichilux. Donc il les arrêt Bichilux et Mama Bichilux azala suna biso longote nzambe si abengaye paix à son âme. Et si ko bozo mona oyo et c'est sika terrasse nezalaki. Mama Bichilux aza mama moko asaki kombo makasi na RDC na ville précisément na ville à Kinshasa. Ayebana ki pena commerçante ya makasi et puis azaki pe couturière. Donc azaki couturière ya makasi. Mais toyi ko sola vraiment Natine etali Mama Bichilux c'est parce qu'il y a sa kenda a pema tika biso toujours ça la continuité tant on le Mama Bichilux tout le monde Mama Fifi. Donc Mama Fifi, Mama Bichilux mode. Yé aza moi liboso kuna en face à galerie, il y a magasin galerie. Donc to ko pas na yewana pour na to meko yoka to meko pese la yoka Mama Bichilux mais le pente qui sur le terrain pour na to yeba et véritablement qui est Mama Bichilux et puis nana la continuité à Mama Bichilux et longo na misala na ye. Merci beaucoup et na sima caméra to na yemo comme na mboka ingénieur Koko Safu les grands artistes donc yene mto sala qui original makitoko na bilili na ko kota bongo te ce que na remixer ba boss na on a linga mingi na musika les boss live Roni Malunda ma que je les salue à passa et puis na boss nte ko saluer ndeko Yannick Malunda ma pourquoi pas à J-King babi yonde caméraman na makasi na biso podcast et puis na saluer toute mon équipe technique et non tanga ba kombote bango na lela bango ya des gars et to kota bongo poto mekamuke ko solola bolandi biso juste après ba image eza temo misale monani ninga kolobe ezati uti musika essentiel to komi ninga kolobe ezati ya kolobe ezati ninga kolobe ezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso. Oui, il y a ce podcast de Ekiti Bongo na district Yafuna sur l'avenue Kasavubu numéro 59 chez Bichilux Mode. Donc tout ça vraiment na atelier à Mama Bichilux Mode. Pourquoi te pousser ni penaye aza vraiment Congoman mon amboka tongo et toye muketo solanaye concernant makambo etali activité na ye et puis makambo o azolinga salanga na lobate binmo déjà beaucoup découvrir yango tout de suite et to kota bongo te son qui n'a pas ça ba mbote belé et puis ba boss nanga na musika bisika bozali les boss Roni Malunda ma que je les salue à passant pourquoi pas ndeko Yannick Malunda ma sans oublier à J-King babionde cameraman na makasi na biso podcast Londres bo me ala ngwende na bino en tout cas ba salama trop et donc avancer vers maman on signe vraiment na réel nanga a fongoler nanga plateau pour sola na maman moi mokie. Bonjour maman. Bonjour mamie.
En tout cas, on a bien maman malamu. Mais balandi l'émission nyonso ya biso podcast et si que ba onyos bazona biso partout dans le monde ba na posa ba yeba ba yoka kaka mama Bichulix ba yebiti kombo na lelo ba découvrir nanu e bandaki wapi e uta wapi pe ndanya pesango. Merci beaucoup pour na motuna. Kombo nanga ezali Fifi Bashala Lueba. Kombo ya Bichulix eza kombo ya mama ya botinga kombo na Bichilwa loa. Lokola tango nazaka na mikili ya poto place natangi kelasi ya misu naza infirmière de formation ya misu na bozongi nanga na Kinshasa na bandi misala mwa kilikili mais na kosuka mingi na o etali couture comme ma maman azalaka couturière na moni ke so na cheke Fifi couture Bashala couture na koyoka passeport na yebana yango nde nayaki kozwa kombo mama oyo ese etambolaki mokili mobimba Bichulix nde natie yango Bichulix mode mpo na kopesa mémoire ya continuité ya mosala mama aboti ngai. Wow, donc maman vraiment son vrai nom c'est Mama Fifi. Alors apportant des combos à maman ou à yebanaka mokili mobimba, combo tambola partout dans le monde. Oui, maman attends bien Mama Fifi, attends bien Mama Bichulix donc il n'y a son yo kaka. Vraiment merci beaucoup mais écho et ça là qui est et arrêt Bichulix to ebiti parce qu'ils a arrêt à l'éloté hein il y a kalapus qui tant tozo ya bandal tozo ka arrêt Bichulix arrêt Bichulix alors to ebiti ndani on appelle ça kombo ne bandaka ndengene lokola na bane ba no ba 90 ba 80 ba 89 nyonso wana Bichulix ezali place oyo nganda ya mama na ngai ezalaki na bandala wa na ngambo ya Chibangu kuna nde place oyo yebanaki makasi ba musicien kolamba kuna nganda ba yuda ba yebana kaka orchestre ba yuda yebanaki na Bichulix wana ende place pe bato bakomo pesango arrêt Bichulix. Donc ezali aneo ba madilu fe madilu ayemba ngo makasi en tout cas sango nango ekendaki mingi kena tel pe ba monika ke bato nyonso okita place wana ti lelo yo etikala arrêt Bichulix à cause de la réputation oyo ya place à kolia place à komela place ba musicien bazako koyemba chaque week-end ba variété karibu à l'époque tango manda chebwa chama lazalaki nano montu ya télé Zaïre à l'époque batu nyonso bazako wela baya ne puisque là pona aya komona bango enfin ba passer na bémission yango nende tikala ti lelo arrêt Bichulix na bandal. OK, merci beaucoup Mama Laura Chou. Yo nem tepsenga original tango kita kune pas Mama Bichulix. Tout naina lisolo etali arrêt Bichulix. Je crois que ozui réponse na yo. Donc arrêt Bichulix il y a kala ya leloté. Merci beaucoup Mama Fifi. To meka muke olobela likambo etali fondation puisque ba Congo man nyonso o bazolanda o lelo et bana posa ba yeba. Tant olobela fondation d'abord mo fondation ils en ont nini. OK, la fondation Bichulix ezali eloko yo e bandi kala na ba 2007 ba 2008. Monto a pour ça kinga na sa la fondation, c'est une petite fille que j'aime beaucoup Abigail Azaoka Ngasuki. Babilili na ntango ngonge koka na kola kisabino puisque nazo 5 sasiko babilili nyonso akala na oya lelo pona bayeba quand même origine kiza lokola moto bakantiki moto abandi lelo te na bandango kala pour soutenir éducation ya bana parce que je la voyais tout le temps parce que quand ça souki en Afrique rasta bana na pesibi nombote mingi en Afrique rasta elle était là comme aide coiffeuse na ye na moya azali na weekend azali na tuni yo kenda classe na kete Minerva là combien à l'époque 45 000 francs même $45 par an yo donc $15 trimestre fotité c'est comme ça bien OK ngamona kendo fotela ye maman na koma na école wana kosbaki 1 et 2 lelo ba pandi yango ba ton école mususu place wana kaka na rond-point makele na pont makelele awa na yango sikoyo na komi kuna na fotela Minerva bona moni bana 5 babimeli linga mama ebongo biso et c'est comme ça na longwe na informel na koma kena formaliser fondation comme asobe mama tu peux pas continuer comme ça sans na fondation na yo oyo ekosunga ke to epesa makombo comme ça l'État est reconnaître yo et c'est comme ça fondation Bichulix et botamaka pona ko soutenir éducation et école primaire. Donc moi je m'occupais que de l'école primaire Yabana. OK, merci beaucoup. Alors objectif nayo a créer fondation Bichulix ezanini ou bien eloko nini ozolinga osala de travers fondation nayo.
À travers Fondation, quand on dit qu'une femme c'est éduquer toute une nation, bana bazan école primaire, il y a beaucoup de colonnes, de l'école juvénile et tout de Kinshasa. C'est parce que les parents n'arrivent pas, ne fût-ce que moi, on a atteint une école primaire. Moi, je vous jure, moi, on a atteint une école secondaire, c'est nécessaire, université, c'est nécessaire. Mais base, mon union soit un droit. À base ne fût-ce que savoir écrire et lire. Alors école primaire ils ont des bases dans la banda qui n'ont makasi et objectif monsieur Cezali il y a que ça l'école des métiers qui ne fût-ce que moi nous si qu'on a soka beaucoup continuer école secondaire ou bien universitaire ne fût-ce que apprendre maintenant un métier. Donc voilà la but mon la fondation Ezali qui basée l'éducation il y a des jeunes filles et jeunes garçons et c'est là où moi je martèle surtout que éduquer qu'on ça une formation na ba jeune personne ba bana na biso mikito ba o déjà ba si ba koli ne fût-ce que 3 mois 6 mois abana musala. Ok, merci beaucoup en tout cas maman Fifi azaf mon objectif malamu pour la fondation na ye. Alors objectivement to concrètement et là qu'on est déjà aux fondations Bitulix et ça lit sur le terrain et puis depuis au créer ça fait déjà combien de temps, combien d'années? OK, so na lobi que to banda calcul il y a 2008 til le to commune na 2023 et tangi si ba na EPD makelele EP8 makelele wana mingi. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont aidé. J'étais arrivé à une 60aine d'élèves. Qui toujours foutu le Minerva, le Basi Basilissa, Bakomana l'université et consorts. Et aujourd'hui, place à mon Zali qui est un objectif, il y a une école de métiers dont je parlais. Alors, une école de métiers, pour apprendre Bango, Moussala, base à l'indépendance. Donc, autonomie financière na bango so bakoza na ba mama na ba papa mais beaucoup plus présentement on a moni que vie quotidienne il y a ba mama na ba papa surtout ba mama na ngai comme nazali na Bandal je vois beaucoup de mamas de Kanluka qui viennent qui passent vendre leur avocat coco mapa makemba que sais-je encore même à boire na ba jeune garçon na ngona yeba ba tekisaka mwa biloko miki na le bien qu'en tout cas Kolonangai ces mamans-là, catégorie de maman, elles sont tellement négligées aujourd'hui. Et nous voyons que, comme président Nabiso PH et l'autre sur place, où ils allaient MEFA, mutuelle financière de femmes africaines, où ils ont maman où les plus démunis, maman au bazana Mombongo, il y a 20 000, il y a 40 000, il y a 50 000, il y a 100 000. Maman, tu n'as aucune idée de combien de femmes souffrent pour nourrir leur foyer, les enfants et tout consort. Et que surtout qu'aujourd'hui, et c'est les mamans maintenant qui prennent les relèves, il y a qu'à subvenir aux besoins de leurs enfants. Bon, c'est comme malgré le commerce, tu n'as aucune idée de combien par exemple, te donner un exemple typique. Maman a fait 80 000 pendant un mois, ça 100 000 bango. C'est que peu importe commerce, ça un bango. Mais moi, je trouve que j'ai une maman qui est au lancé en groupe. Kalamingi tient la vidéo et j'ai des cas palpables. Oh, Léon na lobi qui tous na lobaka kanga photo, tous ba photo lelo d'ici 2 ans, 3 ans, total ande ba mama na ba koma. Donc Fondation Bitulix c'est ali quoi ko zwa ayambi penza souci ya onga Léon na komo benga ngo l'équilibre social des Congolais. Donc l'équilibre social des Congolais, donc c'est la vie quotidienne de chaque personne. Parce que vie na ya zo passer on dengenine, azo koma dengenine. Voilà et loko fondation azo sala mingi malgré que na bela ka mingi te mais ba na ba bete maman il faut bele là pour na batu ba pe ko sunga bacha la mettre dans la pâte. OK, ce que alors bokozabili na bino il y a tout ce que la fondation a pu faire durant toutes ces années. OK, merci beaucoup maman Bitulis et de 2008 à 2015 déjà 15 ans. Oh, depuis nous avons battu au cœur de soutenir Batou au tangisi bana na l'école et puis Batou belé babimi à travers yo. Alors est-ce que Batou ana bazaka pe reconnaissante envers yo ou soit tinde bakenda. Bon, na mokili soko ozali na yezo il faut yeba que Batou nyonso ka bazala reconnaissante mais cela ne t'empêche pas de continuer à faire le bien. Ba o basa reconnaissant pe bayaka bazali mais cela n'est pas l'objectif que yo zo sunga pona Batou ba betelo maboko pona baya kozong cela yo muto yo a rémunéraka par excellence ezaka tatanzambe na biso.
bato mokila tabo ata na vie normale attendre qu'on a vané nanda ko sungiye mabimi abosaniyo. Est-ce que pour autant tu vas cesser d'aider les gens? Non. Donc côté wana ezalaka préoccupation nanga te. Moi tout ce que je sais, je fais ce que mon Dieu me demande de faire, voilà. Okay. Merci beaucoup maman Fifi. Et nabi que fondation eza parti politique ité. Mais moto na ngeza boye. Est-ce que fondation peut soutenir soit action et chef de l'État ou comment? Ah, koto yo ke musika depuis papa na biso mokonzi son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo a tie gratuité enseignement déplacer ngana vendre la parce que yango nde objectif na ngai na fondation ya kotangisa bana école primaire. Je me rappelle encore il y a 20 ans de cela na leka na ba etandemikie na ba émission ya kobelela ke président sortant oyo zaki papa Kabila ke komisa gratuité banda kala likambo ngo solo nango. Mais selon nous, ils allaient passer en exécution. Il y a toujours des décisions. Oh, la loi dit ceci. Oh, il faut ceci. Bon, on a n'adresse directement en anglais. Nabi papa avant, batum susu balo bako nazo fingo na télévision, nazo senga yonde. Tu es mon président. Je n'ai rien contre toi ni rien pour toi. Donc nazalo kola neutre moko boy. Yo na kolinga o makasi mukoloka kokozwa décision au commissi école primaire gratuite. Ah, papa oya zalaka na l'époque ndeko na biso eleze mutazaki nazaki ko sa interview mingi na ye. Eh bien maman bitin parce que ça va épauler d'abord beaucoup de mes mamans ou ngazo ko soutenir, il faut baluka bambongo et ko soutenir et ko soulager ba parents mingi. On est baluka kambonga minerva bana ko kadero musu peut-être ko lia mais fils que l'école primaire est comme gratuite et tu es le président ici là. Mais na ngongo tozolo ba maman atanga na ko mi lobela déjà ngai moko nazana besoin mutu avant na simanete pour loba depuis que le président a payé sa gratuité de l'école primaire peu importe na ba niveau mususu a payé sa gratuité mais ngai za lokola na yeko yamba mokonzi na ngai donc le président est là azawana pour la flatterie azawana mais azawana pour le soulagement quotidien le social oya bongisi na kati ba mabote belé donc tout le baké a soulager préoccupation na ngai bambongo ngana zoko foot la bana classe Canada za ko sunganga na kotinda mbongo na classe ofuta est-ce maman monte que soulager nga makasi na lutte nga na zanango. Alors là je l'appuie à 100%. Donc fondation na mutuno tuninga oui naza pena ko soutenir président na biso à 100% et yanga kagaza makasi na nga mabondeli kaka mabolongo elela nzamba batela biso papa oyo za motema monene boboto boye ya ko komisaka makamu ndamu gratuit mama bino moko bolanda te. Oyo za lokola poto na biso wana Canada so komandambwa puisque nga na bota bana nganyu sumisato na futa 1 KT. Na tangisi ba on école primaire tiba komi na futa 1 KT na école. Alors c'est qu'il faut pena to betele nan maboko papa. Merci beaucoup maman Bichulix c'est Ndongobi chef de l'État en tout cas coup de chapeau à vous monsieur son excellence c'est monsieur Fachi Betomo Kwantombolo. Donc Ndongobi qui est à Sungio parce que bande ko bimso mbongo bana bazotanga melelo enseignement est comme gratuit. Alors mais ce qu'on appelle le quoi ndinga Sungio bongo côté wana au CC mais là à part na ce niveau enseignement comme neti nini le coup la côté on nous fout à sous-souter en tout cas enseignement parce que enseignement est gratuit lelo ce qu'on apporte na yo na niveau enseignement pour l'éducation de l'enfant n'habite comme neti nini. Apport nanga les petits mutula na sina répondre apport nanga ezali ki siko naza ko soutenir ye pona akoba na yango ici la te. Maintenant nous passons à un autre niveau. Maintenant donc to passer na étape prochaine qui est quoi qui en tout cas non ba maman na balubi maman yo vani popo na nini maman postuler donc de naza boye apport nanga sikoyo naza ko postuler pour soutenir le président azala na majorité na parlement. Toutes ces décisions ma chérie. Toutes ces décisions, moi, que Kalaming, tu as qui peut en politique. Oh maman, yo qui mis la télévision, boy. Mais pourquoi tu ne postules pas? C'était pas mon ambition d'abord. Mais lelo oyo, il faut apport nanga pena soutenir mon konzamboka. Azwa majorité parlementaire absolue. Enfin que ba décision oyo azako zwa. Oyo ya gratuité qui pangala, gratuité qui songolo, gratuité boye. Maman. Donc oyo soka zana motea mabe ata moko. Naza nanga ko loba bato opposante mais moko so muto asala malamu to loba ki muto asala malamu. Donc pour nanga penza na postuler pour na soutenir ye à 100% et azwa majorité parlementaire penza ko ba kitango bana ko décider ka mobo biso nyonso kaka iyo
Oh, je sais qu'en lui, il a les soucis de peuple que moi je me bats pour. Au moins, c'est mon toit qui peut péter. Non, tu as mais ce qu'on a mis côté ma solo ango pour soutenir parce que ça a souci, il y a peuple OYAC. Ngal comme on a dit peuple OYAC, OYAC souffrir. Merci beaucoup maman puisque on anticipe déjà la question de Neroya puisque babiloko zo bimisela munoko na yo en tout cas ozaki mutu mo faut battre maboko. Faut soutenir yo lisusu nyo soutenir chef de l'état biso peuple petit peuple to soutenir yo parce que babiloko zo bimisa on anticipe la question na po yonde ngere landa mi kolansama question makambo to loba nangana tuna est-ce que au postuler mais moi déjà c'est anticiper en lobi au postuler mais ce que to lito yeba district afuna donc bana fona mama bichili so bino nyo so boyebi banano postuler provincial na niveau ni provincial national ou municipal na niveau ya national député national ya ba commune yo Bandal Bumbu Kalamu Kasavubu Ngiri Selembao et Makala. Donc bana on a autant siko mais sikoyo waneza parce que la loi dit que bato fona mais ngana zali mama fondation ya bana nyoso Congo wana pinza na sako chasete makasi parce que ba mama ongami na sunaka ya kanduka bazali bato angaliema mais je ne laisserai en aucun moment mes mamans là parce que ce sont les mamans que je vis avec chaque jour aussi. Maman Béoni, ça fait 7 ans, 8 ans, nana bango, na moi ndé basoko bundana na moi commerce. Donc je suis là pour tout maman à Congo. D'ailleurs, musala on a lobby que ya mifa ezako sunga ba mama ba prendre ko na économie, na ko chambongo na pembeni, ba yeba qu'est-ce que commerce, ba yeba pe ko ndenge ya ko épargner. Et ceux qui peut bazana besoin ya crédit. Mifa ils peut ça bango crédit na to ya mukie. Bon. Exemple pamba. $100, ce que aux nyonga $100 pendant 8 mois. Ba opesa yo zo futa bango intérêt à $14. Ce que aux nyongo ya 1 an intérêt à $21. Mama yebisanga nini na mokili koko sunga. Est-ce que ça jana bato bazo ya rezuba intérêt? Bazo rezuba penza makasi en tout cas beaucoup de mama bayana wenze bazana grand marché mais ce qu'on ngana lingi nazo ba mama nyonso bazana kati ya ba commune. Attaque connaissance ba commune ka oya funa oya yoto. Moi je prends donc d'ailleurs écoute nazaki na matadi kibala est-ce que matadi kibala des années nangai et nazo mona comment mes mamans avec je salue tous les serviteurs on nazako le kanaba etandomike na bino parce que naza mwana ya ba pasteur ebele nazali mama servante naza mama donc to ba ke yezo comme mon compte peut mobikisi jamais je ne peux pas marcher sans que Jésus puisse m'appuyer donc yangwana ko nazolo ba ke na tambola partout essentiel ezali ko benda ba mama o bazako souffrir sans que bayeba ke eloko moko malamu président Fachi acheli bango ke ba mama mais ça ce n'est que pour les femmes ça ce n'est que pour les femmes ba mama o bazana ba mama batu bakota banyongo ya $100 et ya $50 pona ko futa $100 o $50 wana soko na nyongo. Donc nyongo no eza muke peut respirer et qui fonctionne et donc tout ça peut que ça la formation. Il y a des mamans qui sont en qualité. Tout ça, on peut formation, comment tenir bien leurs comptes, comment gérer moi, mon bon, mon mouké, comment économiser, comment peut battre les lobby to lobby okuna. Merci beaucoup maman en tout cas tout sur entre nous puisque makambo penza ils ont makambo yo tika te makambo pene Hollande latine suka. Tobi ki ba comprendre na bandité. Mais ça déjà na bateau bazo lancer ba mot na ba base et pas ben lecteur na bango. Alors on a habité les tuyaux tangi cette commune na funa. On a baza bateau ba voter yo. Ce que lilo bani na ko lancer message ni ko laisser soit mon na yo ko za nini na ben lecteur na yo. Na ben lecteur na nga eza boy. Je m'adresserai par rapport à candidature non hein? Par rapport à candidature nanga mais nazana souci pe à Congo mobimba. Ezaka pona candidature nanga mon côté. Bo voter en 2006, bo voter en 2000 combien 11. Vous avez voté en 2018, mais je vous pose maintenant une question bien pertinente. Vina yo maman Joséphine, vina yo papa Antoine, vina yo maman Tété. Échanger en quoi depuis bando voter inutilement. Je parle que vous votez sans que ces gens-là ont un souci personnel de chaque personne. C'est ça la différence. Donc différence c'est ça que bo changa ipwa boya ko songa ke ensemble ngana tana souci que via moko na moko ce n'est pas que boye ko zwa pour 5 000 francs 10 000 francs boye ko zwa liputa et après ce ko zwa liputa et après ce ko zwa 10 000 francs est-ce que vie n'a changé et c'est pour cela j'interpelle à toutes les mamans au bazana district nangai ata au bazali partout botala o azas réellement na souci à vie na yo
Je parle bien de vie particulière. Que ton quotidien va-t-il changer ou pas? Alors, boye ebele bo soutenir monto azana souci na bino réellement. Je ne parle pas parce que naza député ou bien naza na postulé pour naza député, mais je parle d'un souci réel. Des monto azana souci à solo de son peuple. Les élites c'est quoi? Monto azana boanya na mayele o ayebi kosunga batu mususu. Ok, merci maman et tozo chité na biso déjà. Maintenant apport nini et oso linga o mema tango bana funa ba voter yo. Apport ezanini ou soit eloko nini ngo ozo ngo apporter na ba Congo man nyonso donc bana Congo ya parce que yo lingi funa kati. Donc Congo en général et puis funa en particulier. Nini ngo ozo promettre bana funa. Mais ce qu'on au moins que réponse en gros déjà na snapé ça qui yo pour changer le quotidien d'un peuple congolais. Donc je parle pas la vie, je parle de changer le quotidien, le social du peuple congolais. C'est ça mon objectif. Il y a des bases nanga que changement et monana. Il y a malobate, il y a ngai toto baki. Pourquoi fondation ezali ko regrouper nyonso. Fondation ezali ko veut dire que venez vous enregistrer d'abord. Pourquoi je vais aider les gens qui viennent parce que ça le col a dit que les manakata fondation. Yo zo ko cha nin par na yo 3000 francs bien 5000 francs comme membre. Mais mbongo wana eza ko sunga mama moi avant natala mukonzi avant natala l'état bisono moko nanu nous là que nous disons que tolingi mokili to banana ko aider maman Joséphine maman qui n'a zo moi 50 000 francs ya abanda commerce maman qui ngana zo le quotidien là c'est ce qui est plus important pour moi. Alors tant que to banako senga aide et son appemène alors ce qui n'a yebioté moi je vais avoir un visage et un nom pas seulement le visage sans connaître les noms des gens. Donc la lignée penda qui est différente c'est ça qui est mutuna moko oya koya ko adhérer na fondation Bichilux. Ça le kola que oh oui maman je paie sa poids. Parce que si on a payé sur 50 000, et bon, maman Joséphine t'a envoyé demain. Maman Rose n'a pas envoyé. Il faut que la mutuelle n'a pas d'abord. Avant tout, t'allez là. La mutuelle n'y a pas de banda. Et sungi, basungi, on va na $200, $1000, $50,000. Mais il faut d'abord nous-mêmes qu'on commence à changer nos vies. C'est dans la tête. Moi, je vais d'abord conscientiser tout le monde. Chacun de mes électeurs. Ceux qui ont zoyal na loyenge, na papa, bye, ok, pi. Oh polo, polo nde changer vie na yo? Est-ce que polo wana onga na zo pesa yo? Est-ce que changer vie na nini? C'est ta tête là que moi je vais utiliser, que tu commences à réfléchir différemment. Ceux qui ont moniqué parti politique candidat oyo a ko changer vie na yo tenga pena zo beno pendaka kima na yo, longwa na yo tika na yo. Parce que tu votes pas utile. Donc vote na yo, il faut compter que vie na yo, il faut échanger. Vraiment maman Bichilux c'est na lingi vraiment osa so commentaire par rapport à Makambo Zoloba. Pour l'angana monde le bien mukie. Net il faut ça parce que les lots au monde na ville à Kinshasa na RDC Mobimba. Tout le monde batu ba ndeti boy ba campagne lingi banda non kala mingi te to mona déjà banzela place ma base là qui comme déjà ko bonga tout le monde déjà ba maman ba papa ba basa mapa ba fond ya ba 10 000 francs tout le monde ba pesi pour ba pesi kepi mais quand on ko beta moi c'était sur le comment moi commenter mukie et ça la bon pourquoi et puis tout le monde député on a ozonga kana base na ye na secteur na ye ka po ba voter et tant ba voter à mon année les sous-souté on le but au voter en 2006 na 2011 na 2018 maintenant to voter si qu'on a 2023 alors et ça la kaka nini. Bon voter 3 fois. Naza ko insister, bon voter 3 fois. Mais na tuni yo o yo vota ki mutu panga la songolo. Est-ce que vi na yo ya mama avocat échanger, vi na yo ya mama makala échanger, vi na yo mama mapa est-ce que échanger kaka bakepi na ba polo na liputa. Naza ko yebisa bino mingi boy. Bolongo la conscience na bino et se réveiller. Bola muka. Ceux qui député o nyonso akoya kaka na maloba sukali. D'abord, il faut est-ce que Moutango, on a souci à vie, on échanger, ou bien ça a souci à peso 5 000 francs. Oh, bon, si vous vous laissez berner, veut dire qu'on est qu'à la pose de 5 000 francs, vie changera. Donc tu vas rester comme ça par terre. Mais moi, je vais avoir, comme on nous appelle, parti Nabiso, ils allaient ASP, Alliance des élites au service du peuple. Donc, na demi parti politique wana parce que na monique baza ko repérer effectivement ba élite ba o baza na boanya ya ko changer makambo boanya ya ko changer intelligence ya ba électeur na biso boanya ya ko tombola ko appuyer mokonzi mboka ke makambo ya zolinge koma pona to komisa yango. Alors eza na malobate d'abord au départ tu dois d'abord avoir un cœur d'une mère ou bien d'un père comme notre président il a d'abord un cœur d'un père ce que yo zana yo kadiamfuka ozana yo chor
ozana nyonso wana bino moko soko peuple bo sosola na lobi bien que bo sosola soko vota muto wana plusieurs reprises na tunyo ka vina yo cameraman vino changer na nini oh est-ce que de $50 okozwa et comme ça 50 alors soki comité bosana mais peuple nyonso na Congo mobimba donc j'ai fait l'interpellation oyo pena au moins qui a solo maman wana lobi à côté nzamba soka lokum mais so moni que j'ai un souci réel d'une personne à la fois. Si je peux changer la vie d'une personne, pas que moi je change la vie, mais Nzambe o azana simanangai. Na puis au président zo pesa biso. Comme ça to sunga qui vit à chaque peuple congolais et ben na ko changer. J'ai dit et je vous remercie. Ok, merci beaucoup maman. Et on a qui conseil au PC la population, les lecteurs. Alors, comme conseil aussi, et pas y a des députés ou bazalaki, aïe kaka pour nous flatter, aïe kaka pour intérêt. En tout cas, maman a s'exprimer très bien. Je pense qu'il y a une école primaire va comprendre et bien maman. Les lots au monde, ba parti politique est belé, les lots au monde, ba fondation est belé, ba plus à celle ba fondation car pour intérêt moko quelconque, intérêt moko son le pakala. Mais bon moni maman n'enga si ko tali solo a beti mo muke ya vinae a beti mo muke likanisha fondation pe a beti mo muke ndenge batu ba yebisa ki a postuler pe alinga soutenir chef de l'état ou astia gratuité ou epesa esengo non enseignement alors allez-y comprendre dans mingi oloba ezate mi moni matoyi eyoki. Merci beaucoup et maman Fifi na tiré qui beaucoup plus attention na ngana likambo etali fondation non le baïke en tout cas aux aider au tangisi au bokoli au sungi maintenant nous sunga bon est-ce que vous rappelez na puis moko quelconque ou ta place moko boy ou soit toujours c'est la kaba FOP exonayo. En tout cas merci beaucoup na motona très pertinente. Pourquoi? Parce que zali angone na lokalelo nazo saka effort personnel comme bino nsuboyebi nazali styliste et modéliste naza na atelier de couture o ezali kotonga bilamba kaka na miki o nazo kozwa na couture nde nazo songa mama X mama Y na muki ka nazo kotonga oyo ke atelier donc na nazo pena ba puis makasi te na bane o comme naza koloba o ezali ki na ba 2008 2009 naza kozwa passer nanga Jacques Maluma na mama Béatrice na pese bango mbote église parole de grâce ezakoti ndelanga $800 $900 na ajouté na Minerva lo nazo foutre la bana. Mais pour l'instant là, il n'y a personne. Pour l'instant, ce qu'on a ça que ça la mbele la makasi. Ba o nyoso ba yebinga omoni. Mutu musuto ba ki wana za escroc ou bien escroquette. Wana za boy. Mais ba o ba yebinga ba yebike ceux qui misole komi pananga et comme la personne intéressée. Eza na libota ba bien mama financière pour nanine parce que nazalaka réglo. Wana kutu nazana pusa muto bateko elle est comment wana mona miyebi puis batu bayebi yango bien donc nazana besoin de soutien na bino nyonso en tout cas na selimbelela numéro de téléphone ezawana plus 243 85 27 77 966 o nyonso azana eloko kotindela bana kotindela ba mama na ngai kotindela bana ya kelasi botinda tala musana sana donc izo kipete donc bakotinda tomsu mbongo tomsu bilamba bimo bloka kolia so mama na ngai moko nazwa ki robe na ngai na PCA, Nabino, elle vaut plus que la robe que j'ai mis $50 ou $80 à la tango. Et puis la maman sopo lingi teki sango na moto yo moni ke oyebani ozwa mambongo. Bon tu vois, moi je n'ai pas assez de moyens, mais le peu que j'ai je partage avec tous ces mamans là. Alors na cause la penza li sungi na bino o nyonso ko mbelela. Est-ce que boyebi ki avec $100 ça peut aider 4 mamans? $100 car mon ko fait mon ko. Ça peut déjà aider 25. Qui est 50 000 francs pour l'instant. Na maman moko asumi moi bassin na ye comme moi bien. Sans ezala ya nyongo. Et c'est là maintenant je vais ko lande la bango, ko sala bango suit. Le joie qui yakata na 3 000 francs, na 5 000 francs au tché. Comme ça yango des autres sunga pe, to sunga maman mususu. Donc gana soko tcha na kati mais li sungi na bino pende ko zala le bienvenu na kata fondation Bichilux. Merci beaucoup maman. Et nous avons appelé ba costume makasi on a évité ça ba prêt à porter aux autres mon libanda mboka. Bien. Au moins bien que na chepe na caché na kati. Soit caché bien yaya. Caché yangwana na kati. Ezate ko to longoni to che caché te. Ce sont des costumes o ezaya ba client nanga. Oyo bango ba yaka bango ba so salanga confiance et ba komi kutu kotongisa mingi c'est parce que ba yebike $20 $30 na mbongo ba pesi et qui n'a na fondation. Non, maman ne me dis pas cela. Donc, oui, c'est un qui costume, oh, et ça y est, on tout ça, oh, ezali ba inamba nyonso bino bo mona kosor.
oyo nyonso ezali ngai nde moto natongi yango. ezalaki ka tissu yo tongi tissu ngai natongi na silisi bamama mingi bakosala mpe confiance eke bayebi ke à travers mosala oyo yango nde ezobotisa mbongo yango nde soki bato bafuti nazwi ndambo naza na source mosusu te nayebi naza journaliste te nazali bureaucrate te naza nde moto mosala maboko yango nde naza koappuye bamama na ngai nyonso na bapapa ya misala maboko nzambe nalola asunga bango e bango mpe babosana surtout nzambe te. Waouh, Maman Bichilix, en tout cas félicitations. Na comprendre Lix wane uti wapi parce que biloko merci beaucoup. Biloko zo sala en tout cas fantastique et ça Lix. En tout cas félicitations. Merci beaucoup moi bana na ngai. Mais est-ce que na musala oyo ezapena ba difficulté zo kutana nango? Ah oui, bah difficulté zangakate na musala nyonso, mais cela ne t'empêche pas d'exceller. Cela ne t'empêche pas de surmonter les difficultés. Na musala nyonso, oyo akoso musala facile ezate. Musala nyonso ça na ba les hauts et les bas nango, na les pour et les contre, mais il faut savoir, endurance avec Jésus, tout va bien. Merci beaucoup. Et maintenant, la difficulté na ona musala zo ça parce que ngana omone bandité na omona sukate na simba tonga na kota ngo wapi. Formation pe ozali yango na biki formation ya ba tailleur pe ezali donc wana prochainement nde nazali koloba mama balingi ba makasi na kotekisa te na dingi na bandela bango bayeba kotonga ne fils 5000 francs 10 000 francs na coin puisque kotonga ekosilaka jamais. Apena na kimambango puisque kala tondo koyoka o couture musala bazoba mais le bicho to komi to sisi ba classe na ba biso to lingaki mais le to komi ko luka to yekola ta musala maboko. Mama plan B toujours ngana lobi naza infirmière en ophtalmologie et na yokela ngonyo soka na anglais. Ozomona siko lelo est-ce que naza na kati ya cabinet médical ya misu bien c'est vrai na rokene kuna mais la consultation ici au Congo c'est pas aussi comme c'était là-bas na poto. Ah moto pata sali se foka ba bete coup mais routine ya ko se faire examiner za mingiti. Pendant que je me cherchais na fait louer samituka na tekisa ba brique mama na sala musala kili ki lavant na ya ko s'asseoir na couture. Or j'étais là depuis l'enfant, j'aimais ça. Yangwana ndesko na kobi na yango, ça fait 20 ans maintenant que je suis dedans et puis je me sens très bien. Siko yango tang ya ki on pesu na classe to mama ka ndimta la kisaki. Couture oyo na tanga yango te comme je dis Adam, mon grand-père, le père de mon papa, fut tailleur à Kananga là-bas, aza cultivateur taza nanité. Aboti moi na papa Bachala, yeko bala mama Bichilix couturière de sa yekola. Monte eza na ya don, eza ya makila. Donc ngana tanga yango te mais je conçois tu n'as aucune idée. Wow. Na ba tailleur bango ba otonga be mama opendo ko molekisa. O idenga bozo sala ngo bozo réaliser yango. Est-ce que couture yango zo sala o sukisa yango kaka awa to zo elakjir yango même libanda mboka? Ah ba client mingi na poto baza ebele ba client baza ebele. Nzambe asunga ti ngonga na ngonga iloko ne lokoza na ngonga nango. Mais ba idée makanisi qui ebima libanda ezali mais faut pas faire une affaire sans que toi-même tu puisses contrôler. Soko lingi on a concept na opesa montu. O sali salon de coiffure yo zaka no wana te o sali bango musala. Yango wana ngana pendant na maison écoutée na vanda katongo te pour naza tout le temps ici. Je ne comprends pas yango des secrets na. Yango des secrets yango wana travailler dur c'est tout. Mais puis ko lingango. Aimer ça au fait c'est la passion. Vraiment. J'adore ça. Mais ne conseil ni ko pesa na ba oba négliger ka musana bango ba mo nka bongo et puis ba oba benga couture za musala bazoba. Wana na mono ndi photo sala émission mobimba. Émission mobimba penza ya musala ya maboko. Ka keto sujet qui musala maboko et na moi enseignement, na moi conseil, na moi formation mukie kaka. Pendant 1 heure je crois moto azali na capacité à kozwa eloko moto ya akozwa et à garder ngo et j'ai beaucoup de gens et maman depuis te yangai talele na komina boy. C'est possible. Moi pour finka et moi mukie ba yo kanon bisika baza puisque belo ki ba tena mo siko mo bazate. C'est ça le problème. En fait, comme je dis, ne fais pas quelque chose pendant que toi-même tu ne sais pas contrôler. Conseil le côté yomoko zagawanate, oublie ça. Alors change de métier ou si tu fais quelque chose, reste là, surveille, veille, mais pendant toute une année avant babanobe telo masolo. Et puis pour na bato baloba ke couture za musala bazo pour na komona mutama yele lokola yo. Donc mais au tala musala zo sala. Bomoni ba mama na biso batekisa fufu. Batekisa kwanga, batekisa makala. Bomona bango pambati. Mais est-ce que baza motuya makasi so lelo basali grève tokolia
so lelo biso bato nyonso mokonzi ya mboka ye moko po abima libanda akende kosala discours malamu eloko ya liboso alobaka nini nakolata nini non nakolia nini nakolata nini napesi bino réponse. Ok, en tout cas, je pense que bino c'est bisika bozana banda kuna bino na betando ike bozui réponse. On est là qui maman Bichulix mode. Ngana bando maman Bichulix. Ah, si vous comprendre pourquoi Lix parce que na Monica Bilo moi ça Lix awa donc mingo lo bizate miso yoki matoyi min matoyi yoki miso et moni donc kaka na adresse on a pesi bino sur l'avenue Kasavubu numéro 59. Tango luli biloko ki mambangu. Qui maman, je sais pas référence les années maman. Référence ezali magasin Galaxy en face et musika tena bloc donc naza pembeni ya bloc ya Bandal na avenue Kasavubu numéro 59 référence Western Union na Galaxy. OK donc référence ya ngwana et puis maman pesi pe numéro na ye tant oza posa bilo ata ba marié pe ba koya na bango maman. Ba marié tout le monde Bandal na présidenti na maman na nga wa tekisa kanguba. Donc numéro 200 plus 243 85 27 77 966. Donc sans exception babi motutu yaka na yo tant olingi kolata kitoko nulle part ailleurs chez maman Bichulix mode. Ah non, ici c'est la classe. Donc boya est belé venu nombreux parce que awa kutu de ki yaruka koleza te pesa na prix ya bien. Ton boroya bo mona maman est dans na ye. Donc soko yo leli au sunga yo pe. Oui, merci beaucoup maman. Je sais pas ce que moi liloba souke cause ya souka penate parce que nous sommes encore en vie. Et moi liloba pambola balandi nyonso apambola bino. Merci beaucoup et yango pe kanga na lingara don nzamba pambola maman le bin nzamba pambola en tout cas na pesi bino ba remerciement na remercier bino nyonso bo tika ki makambondo sala bo poussela ki devant poste TV na bino pona kolanda émission na biso ya mokola lelo. Je pense que émission na biso ekomi nango na suka na remercier ba boss nanga o ba pesi ki nga su temps ya koloba et na micro kosolana mama Bichulix en tout cas bo umela et ba boss nanga na musika et na pesi mbote nanga tout et pas ya ba Congo man mbote ebele na Congo Diatoti la fondation l'Italie internationale Mobimba donc Congo Diatoti la internationale lisalisi na pesi bino mbote ebele o ya fondé Zazem papa Zazem na salio bisiko zali na musika et na bosanité kopesa ba mbote na ngai epa ya président Pelé en tout cas et Babi le Bogar président Pelé ou mais na ngwene na yo pourquoi pas mais c'est pas d'aba collection papa na Britannie le motivateur mais c'est pas d'aba collection ya yo ya ngwana na posi mbote bele pa ya mami ngimbi na posi mbote bele pa ya bibi Shumbidila na posi mbote bele pa ya Rita Ngisulu pourquoi pas à maître Kai ya yo ya ngwana donc ba on a tangi ba kombo na tangi te na lela bino nyonso ya trop et bana Congo nyonso ba Congo man na lela bino ya dégâts en tout cas je vous love ya danger na pesi mbote na ngai bele pa mon papa chéri depuis Bruxelles mon papa Play Maya ou mela na ngwende na yo babi Michel Mbanzani babi yonde misapi ankolo maître peintre kuna na njili na immeuble scellé na quartier 7 ou mela na ngwende na yo et na bosanité ko saluer babi Nike Chama mona poto atongo lipasa Dadi Chama babi poto na poto nzote boya ngwanzu umela na ngwende na bisiko zali papa ya yo ya ngwana en tout cas na souhaiter ba sincère condoléances nanga na famille mobimba ya papa na biso Meriba ou babungisa ki papa na bango veye mo actuel les lelo et puis enterrement ezala lobi tokuta na bongo na 50 merci beaucoup et Ezaleka anga votre humble servante Prudence Ngimbe la petite Ozièble à la taille acceptable autre m'a dit original et na sima caméra tozana yemo comme moi na mboka babi artiste Coco Safu les jeunes pato a ou mais na ngwene na sepela soka zoomer caméra dès que likolo baké émission c'est comme na suka na bosani bango so na pesi bango mbotete ba kangelanga kanda les vrais amis de Kinshasa o ya papa Makina na saluer bino nyonso na lela bino ya dégâts merci beaucoup na ba o nyonso ba participer ki na anniversaire nanga des près de le bato nyonso ba soutenir ki nga financièrement moralement spirituellement et physiquement en tout cas nzambalola amona bino pe azongisi la bino ya mingi. Bye bye, tokita no bon édition zaliko ya. Matoye yoki miso emoni
mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esasal tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoyi eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esasal tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esasal tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te